Mais tout le monde est fou, bakenda bakutana na président Félix ba PCA ba biloko ndeza vraiment symbole ba PCA ba kan ba PCA mo ba makasu ba nini nyonso na ba salaki oza sûr mais asa président de la République faut ça partout oza na ba fou faut ça na ba sango faut ça na ba nani sango kasi yango na pesa yango moni pe ba sango ba zo bebisi bana ba bebisi Congo bana ba bebisi Congo koko tsamu tu koma ba tuala tipo batana ba pe ngakande et puis président biso Tshisekedi akeba ya okufa liwa ya kabla le père ngai bakoko bayaki kotalisa ngai donc koti mabondeli na koti mabondeli na tuni bakoko balobi nini pona bango zo le kabona est à Congo kasi yango na lobi bakoko baloba ni bakoko baye ko loba kenenge sana soto sama kasi ba kota tina capital ya Congo wana ya kibokonzi façon na ye azalela kina ane ya liboso azonga nenga zalaki message bakoko ba pesa zake ba Rwandais ba risquer bakota tina capitale bakota tina kata capitale capitale. Président Félix Tshisekedi a entouré na ba traître baza wana tout autour na ye nde bazo trahir ye quoi banda kala ça fait tellement des années ba congolais bazo kufa kaka likola bo mengo na bango moko ba congolais bazo yibeluka mutu te ba congolais bazo devoir mutu moko te mais ba to bongisa to tika trahison na tempo oyo ezalaka ya président Mobutu ezalaka te. Pona nini na tempo oyo ya président na biso Tshisekedi ezali pona nini président na biso Tshisekedi azana ba traidor rebelle esika moko oyo sengi bangunza bafumu bino nyonso bokene kosengela esika nini mbuta olinga mangunza loba metoso toke ko fungola kwanga na baki ikangameni ayi ko fungwama kwa otile ezara yo kan Mbuta. Okomo matsa de mangunza so matin. Kebiso kenda bongo biso no tuna ba question o mutu ala za ya okangama. Ah? Ko kene na nani na cimetière ya Kasavubu. Fo kene ba mfumu fo bazala. Ba mfumu fo bazala bangunza fo bazala. E billet ya mbongo ya Congo, il faut bacha elonga mfumu ngimbangu. Ah? Bachelo nga mfumu kimbangu bazui batie elongi ya président otu chikoloba awa. Bangunza pardon. À l'époque bakoko na biso makambo ezalate. Ndeti so total bien normalement. Biso nyonso tout saka africain. Siko to bomana pona ni. To so tansana makila pona ni. Ndeti boy yoza sintu ya président Tshisekedi ozoko trahir pona ni. Ozoko nonge trahi eloko ezobo makongo ezelo musuto eza trahison. Njoto wana zana kambe santu ta mfumu kimbangu te. So njoto ta mfumu kimbangu eza wapi? Nzopa fumuki mangu. Oye ba mfosa kama ba koko mtamulimo. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde et la tête. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde et la tête. Jamido, la seule meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Votre fidélité nous honore, hein, très chers fidèles internautes, très chers fidèles téléspectateurs, hein, balobi bino bato bolandaka biso hein, nos Gemilove bato baboya na ba chaîne YouTube mususu bazalaka na Gemilove TV hein, to sepelaka tant toyeba ke bozawana ebele pona rolanda biso hein, avec votre humble serviteur hein, mo kesho tozawana toujours pona kolobela o nyonso eza actualité pona kolobela o nyonso eza makambo tozo mona tozo vivre biso a Gemilove TV nde tolobaka hein, to sala rappel toujours promotion et ba jeune talent hein, tozo promouvoir ba jeune talent yo mutana talent na yo on a posa mokile yeba yaka contacter biso na Gemilove TV numéro eza wana numéro o bomona na kwa pena numéro Gemilove yango wana soko bengi wana boza bongo secrétaire waza chargé na makambo wana bosola na ye boye bandingi ni makambo ezoleka à tout seigneur tout honneur hein to bana bongo na notre boss à partir de Suisse hein les boss de Yonzinga to peso bambote belé place olanda biso ya motema mabita nzinga en tout cas bambote belé na ba petit tout na parler to sepela roye ba boza wana ba accompagner musala bosa apeke musala et qui est toujours kitoko hein merci na équipe ne sotora na ngopena ninga Luanda awa hein ba le biso ma Gemilove TV équipe ya Rovanda hein balobi c'est lui qui a vu les fils a vu les pères hein balobi ingénieur Guilhem Makambo tozawana ye mutazawana au coordonner ma solo na ninga Luanda awa to bosa mpeti hein notre sec hein balobi Carolina Isabella André Antonio ye mutazawana CG na biso a gérer ma réunion sur la ninga Gemilove hein na bosa mpeti derrière la caméra tozabongo na ingénieur Do Bernardo ye mutasimeli biso machine hein azabongo la caméra azapi sur son ordinateur azo simela biso ba machine ya kitoko ekite hino so torana na Gemilove to pesu no mambote belé et ben lelo to ye penda kokuta na ye boye ba déjà cadre oyo so moninga na vandi a bozo mona photo balobi bomona ne mwana ntemi na sima boye ba ke to ye awa
et pas Mangunza toza pena et pas Mangunza Mangunza ma Paulina Mvunzi Soki toye pa na yeto solana parce que mangungu ezama mingi makele ezama trop toye koto ba tozo kufa ba tubo toye to solana ye toye ba to sa pena mo tour ha biso anenga jemidor musala biso ngwala tozo luka ba to ba spiritualité to solana bango ba koko ba lo banini peuple congolais zo kufa kaka boye nikola ba richesse na ye moko toyo solana bango toye ba nini ba koko ba osenga nini ba koko ba dolo ba pona makambo oyo na boka c'est ingénieur donc Bernard na sûr que tozo déjà invité na biso tozana ye Mangunza Yenge mbuta tulinga tuluba Yenge isala biso bien matondo bena bonne santé santé na ngolo bankulu ba batela za malamu bo bino bankulu ba batela biso pe nzambe oya lola azobatela biso toujours marambo eke na ngo ça va boni ba activité awa bon ba activité na ngolo bakoko baso bateleza bien nyonso eke na ngo ça va bien na ngolo ya mvange ba mputulendo na bakoko. OK merci né na lobeka na introduction na biso dans malgré Kingunza mais aux temps il y a Rolanda actualité Rolanda radio Rolanda TV vous appelez na téléphone et internet vous omona ndenge ni makambo zo leka lelo pena toye pour na 3 Congo autolobelara Congo Kinshasa Congo Brazzaville et tolobelara Congo ya Gabon tolobela peso Angola biso so ba Congo donc ba 4 na ndenge Congo kuna bato bazo kufa depuis mambo kufa oye ibandi leloti banda kala. Ça fait tellement des années ba Congolais bazo kufa kaka likola bo mengo na bango moko ba Congolais bazo yibeluka mutu te ba Congolais bazo devoir mutu moko te mais bato bazo ko bundisa Congo likola ba richesse nango alors bino boza ozo représenter ba koko nyonso yoza ngunza toye banana likambo oyo ozo landela yango na yebi bozo mona ona miso ndenge nini. Matondo mingi mbuta ya liboso na ko se présenter na ngai kombo na ngai mama Paulina Mvunzi Soki nazali mwana Luminga Miranda la Princesa mwana ya Kyombono Soki na kutami na luvila ya Kingonga Hungu naza mwana batakikundi kama singene na pesi bane Kongo nyonso Yenge kenu bana nyonso ya bakoko bana molimo Yenge kenu réponse na ngai ezali matondo mingi na sepeli na question ya liboso na sepeli na visitation oyo Jemidor TV ezo sala ezo tambla na biso nyonso tu bana ya bakoko to batu ya spiritualité pona na souci ya bande ko na biso na ngambu ya Congo RDC makila ndenge ezo kotanga matondo mingi réponse na ngai ezali makamu oyo bakoko baza ya kotelema kasi bakoko ne baza ya kotelema esengeli nde biso moko tobongisa to tika trahison peuple congolais soki ekomi na niveau oyo makambo ekomi batu bazotanga makila na tempo oyo ezalaka ya président Mobutu ezalaka te pona nini na tempo oyo ya président na biso Tshisekedi ezali pona nini président na biso Tshisekedi azana ba traidor rebelle arredor ne wana bango nosu azana bango baza ba traidor sko ye ayebite pona nini elokanga na kosenga na president na biso Congo RDC Tshisekedi tangu ye azwaki kiti wana ya kibokonzi façon na ye azalelaki na ane ya liboso azonga nenga zalaki po nenga zalaki wana tangu ayaki azalaki vraiment kosala pena na ndenge sengeli o eza bokoko o eza zo sala na sincérité ya Nzambe mais sikoyo ndenge president na biso a dévié nzela mwa muke donc yango zo mona ba makambo zo sel na ma azoyi ba traidor te azoyi ba banani azoyi ba te pardon ingénieur donc ça pena musala na olingato tozonga mwa boye po bato musu bolanda biso to ba aux internet c'est partout dans le monde to so ara na ngola te tant mo nzalo ba traidor bato musu ba comprendre été dans zolo ba ki président Félix Tshisekedi aza entouré na ba traître baza wana tout autour na ye nde bazo trahir ye quoi bazo mema ba information ba pe sa bongo pe bana mais nazo ngelo mo nzolobi awa que ba série ya président Mobutu dans na Zaïre makambo ezalaka te ba série wana penda président Mobutu azana ba combattre to bato musu bande ko meke bande ko longa nde ete azalaki na ba combat
ba Rwandais pe bazalaki ba bana ko bundisa peuple congolais mais ba bana ko makile ba no tanga na niveau o iso tanga sikonde komi grave sikonde komi grave ngai ba koko ba yaki ko talisa ngai soki to sala na biso ba to spiritualité na biso ba tu ya bokoko na l'état congolais to l'état Afrique to tsaba ndeko na biso ba Congo ba ndeko na biso ba congolais maboko poso ko tsema maboko te ba ko matina capitale na Congo pena na kacha Congo RDC tina capitale ya Congo bakoko matina capitale ya Congo wana ni mtalobi bon message ya YouTube na mwana bakoko te na mwana bakoko kanti makila ndenge so tanga kuna ya bandeko na biso ba congolais ngana za ko sepela so sepela te na koti pe o ezake na koti pe ba donc koti mabondeli na koti mabondeli na tuni bakoko balobi nini pona ambozo le kabona est à Congo kasi yango na lobi bakoko baloba ni bakoko ba yeko loba kenenge za so to sama kasi ba kota tina capitale ya Congo pona nini président na biso Tshisekedi plan nyonso tu yazo sala pona ko kende ko bundisa banguna batu basintu ne baza bango zokene ko trahir kebo keba bango ba ko kotela nzela wana siko ye ba traidor wana yebi bango te ayebi bango te azana bango baza pembeni na ye ba traite ba pembeni na ye bazoteka ba plan nyonso o Congo zo bongisa pona ko attaquer batu wana yango zo mona bazo ba Rwandais wana bazo pusa kaka dans des aboye message ba koko ba pese zake ba Rwandais ba o risquer ba kota tina capitale bakota tina kati capitale mena lina loba na ba traidor wana o bazoko trahir makile zo tanga na Congo batika bakoko ba oboma bango bakokufa batika eloko wana bango bazo sala bango bazo trahir ka président Tshisekedi te mais bazo trahir pauvre congolais makile zo deramare ya makasi batika bakoko baza sepela te bakoko ndenge baza ko telema na sepela ki natala ki video moko na internet na chaîne na biso ya haut-parleur na moni bangunza bakena kitiko sengala ba cimetière bakena sengala bakoko ezama mais ane sika moko esengeli biso bangunza to bana ya bakoko pe tokende ko sengela esika moko o esengi bangunza bafumu bino nyonso bokene ko sengela esika ni mbuta ulinga mangunza loba mais to solo era batu mususu ngunza mususu landa o to mususu asongi na Congo na kati na fin fond muso azana kona lupo oinga yeba ba hunzo zo fa kutana boki osengela boko lela pona pasi ya Congo boko senga wapi bon tangu mangunza alobaka likamuna na sanga na posa biso mangunza tozonga kintu adi razan pala pela kwali yangoyo esenga toza la kintu adi to ala bomoko soki toza bomoko bangunza RD Congo RDC Congo Angola Congo Brazza na minute oyo pona makila bande kuna biso so tanga to kanga ni biso nyonso biso batoza biso so kutani na kukutana na Mbanzangungu na Mbanzangungu na prison ya Mbanzangungu na prison ya Mbanzangungu epa mfumuki mbangu tangu afunguli kwanga akangili susu abi awe kangami awa pe kufungwa mela ezo senga biso bangunza tokota toke kofungola toke kofungola kwanga na baki ikangame ni aye kufungwama kwa otile ezara yokamba mbuta okomo matade amangunza zo mater kebiso kenda bongo biso no tuna ba question o mutala tile ezara yokanga tile lo kwanga ne la na prison na Mbanzangungu tile lo kwanga ya la okanga mema ngai babwaka ngote ni mite babwaka te mema mangunza tokota sikone ngeza ko kepe ngunza mote biso bato spiritualité biso bana ya bakoko bino bobenga bamfumu il faut bazala tokende tokosengela biso comme bato spiritualité tokoti tofunguli kwanga wana epi ndenge za bongo il faut bakende na tombo ya président oyo nani bobenga président oyo boso nani Kasavu kokene na nani na cimetière ya Kasavubu foko kene bamfumu fo bazala bamfumu fo bazala bangunza fo bazala foko mema bilwazi nyonso bilwazi babilo odo kande na bilwazi o azamona bakoko ayi bilwazi nini kasi yango ya biso to mona eza o eza babilwazi na ngai babilwazi o ke yango na bina komba bilwazi yana expliquer bilwazi biso to mona ba makambo ko to mona bilwazi to mona kanesi ya yobe to mona ngo okay to mema babilwazi to komi to bwaki to sengeli to lobi foto luka to sala yango to sala ngo et puis na leka na haut parler c'est cause la 2023 ou 2024 na loba boy et billet ya mbongo ya Congo il faut bacha elonga mfumuki mbangu bacha elonga mfumuki mbangu bazui bacha elongi ya président otu chikoloba awa bangunza pardon to zana une place wana mbongo o eza obi bien billet ya Congo franc congolais quoi de to benga ngo bazo bacha photo bacha elongi ya mfumuki mbangu si natina ni natila nini wana nga message na zona lobango deja na haut parler izaka message bako wapesa na lobango deja tina lango epo yebite
mais donc au moni na aéroport ndeti biso a 4 de février on a biso awa siko 4 de février kuna na aéroport Njili bazui monument ya Mfumu Ngimbangu bache ni sona po nini est-ce que Congo mobimane ça ba no so ba ndima ka Mfumu Ngimbangu poto so ba ilonga Mfumu Ngimbangu ba tshako na mbongo wana kasi pasi ya bwana pasi na biso pa euti ya bwana to lingi kondima o ya biso te toni kondimo ya biso te tozo sala nyonso tu o eza ya bopaya ki bopaya wana ngomona pena trahison pe tozo swa penga biso na biso tozo ko mi trahir o tozo sala o mayele o eza ya biso te ma tozo sala mayele eza ya biso te à l'époque bakoko na biso makambo ezala te ndeti so totali bien normalement biso nyonso tu tosaka ba africain siko to ko bomana pona ni tozo tansana makila pona ni ndeti boy yoza sintu ya president Tshisekedi ozo ko trahir ye pona ni ozo mona ke eloko ezoboma Congo ezelo sute eza trahison et trahison donc ce comme pauvre congolais balongoli trahison wana et puis président na biso Tshisekedi akeba ya okufa liwa ya Kabila le père akufa liwa ya Kabila le père wana pesa o bakoko balakisi yo to yo mosko ndongo moni par rapport à message so message ngana zo yango na zoloba akufa liwa Kabila le père pona nini azala ba traidor ebele tem muitos traidores ba traidor wana azana ngo ebele akufa liwa ya ndengwa parce que ba traître on a nyonso ya ozobenga ba traidor ande to ba bona portugais ba fumu balakisi yo bango te fo bato ba retour autour à présent to yebi bango na ma ba kombo na ko lo bate papa na sali bosa télévision na okene na kene est-ce que ba ko balakisi yo pe ke mutu ngala ya traître bongo atana yebi na yebi sa te wana sa secret nanga te to tangi kombo te to yeba la so quand même yo yebi ke na yebi ba opesa ngana kombo ngana yebi Congo te na yebi Congo te na ko opesa kombo mais na ko sala ngote kasi makamu musu ya ngwana muni ndela ba tonto solo raboye bato balanda rabiso ba keso ba zomi tuna yango yela rabiso nzamba sala ke to so to tuna na place na bango parce que yo motango ngolo ba ke oyebi Congo te mais pourquoi na mama Congo il faudra ba ko ba ya ko lakisa yo ndeke moni kuna na Congo ba so fe pona boye kasi nyo so tu wana tous les trois Congo to sala biso bandeko te biso mo mutu to ko ba ko sa biso to ko tsabo kamwana est-ce que Congolais na Angola ba sa mutu mususu basa mutu mususu te Congo Brazzaville Congo Angola Congo RDC to zabandeko to zaleki na kulutu mbuta neto fana songa leo na su problème ne ko eliote so nani problème ko ya na Congo ngana za ndeko ya Congo na za basa bandeko na na osane 5 non lukana kota na tuna na yeba ke likamuni na musu sana mapa bandeko na ngaba bazo kufa pona ni okay. Mais vous êtes sûr que le message va passer sur les attentes ngunza morote ya Congo pena oza kuna ba passer un message ba jaro bon na kokelo bateke masanga monto se belé bana ba koko to sa ba ngunze belé mais mutra mutuna ndenge na yeba tuwa disaka ye mutra mutona na ndenge na yeba koko ba ya ko loba kana yebite soki na ba ngunza mususu ba kokelo so mapa message mais mususu ko banga pe aleka aloba era ba ngunze belé ba zwaka me ba banga ka oleka po aloba. Ok. Mais est-ce que yo effort ni oyo sali par rapport à message ba pesa ki yo wana pono luka ki o atteindre ba ngunza nyonso baza osula na bango po message la capter beaucoup tan. Bon message nanga yezali ndenge na sana plateau boye papa mbuta annexer numéro nanga ngunza oyo azana souci ya bandeko na biso ndenge baso kufa to luka to bengana to ba kokutana to koma na mbanza ngungu to sala devoir na soki to longwe aller après tokokoma tina kacha Congo tina na tombo ya président na lobby tokene ko sengela ubana pa na tomba président Kasavubu Joseph Kasavubu esika wapi bakunde bo bandi kuna apo keso ba fumu bokepe na kamba mbuta koko lelo na zapona mambwana te lelo na zana makambu tozo wela nde bande ko na biso milimo bande ko na biso ba congolais lelo na bo kotala bande ko nkamba pizza te ben parce que le bail il faut voir elonge fumu ngimo ba tia na mbongo parce que côté bo kende na tombe ya président Joseph Kasavubu. Alors pourquoi pas qu'il ne peut se faire encore et faut ngimba ngizala. Bon mbuta matondo mingi ozotimo na kama ngunza po mangunza matavuma ozokotsa kama ngunza na ba problème kaka ya nkamba wana à la vraie dire nzoto aneza ya nkamba esa nzoto mfungi mbangu te ndeti nga mangunza na koke sengela kuna te na koke sengela na nzoto wana te nzoto wana eza na nkamba esa nzoto mfungi mbangu te so nzoto mfungi mbangu eza wapi nzoto mfungi mbangu oye ba mfosa kama ba koko mtamuli moja futela nga chigena mi mawo place ezala e bandit e banjo wendo tumbula mangunza na bano matabu makambe bandit mbuta bo tushaka ba pona te po ba pona yango mataka mangunza mais est-ce que moi être côté obino moko nanu boyoka nizate bino mona nanu na nenga bangunza boze belé awa nanu boyoka na raté mais est-ce que côté osenga ke bokutana bokena to zala ba rankini te to kutana ka to solo laka eloko ezande ka problème mangunza salade
tozala nde kaka tosangisa kilongo biso tozala kaka kintwali kilongo moko toyokanaka neti mangunza sana ngunza moto ayokana na mutu nyonso ayokana na ngunza nyonso. Mais à côté, est-ce que ça là qui maman autant monsieur le bara n'a pas dit qu'on a besoin de la camba tant de jeux le bac corps parce que bon ça là quand tout le monde était que ataba linga qui peut pas côté na marambo ba ko yete bon pona ngaye balinga te problème na ngane ko lo bande bo solo ya mfungi mbangu et place mangu za banga za ba problème na bango te problème ninga na sana bango problème na ngane ko lo bande vérité pas de pasi ya peuple congolais so utane yango wana sikonzo ta mfungi mbangu sana kamba makile ko bano kutanga hapo nani incarnation papa qui m'a zana nkama alobi nde makile sotanga il fallait les quatre aloba liloba ya zamfumu kimbangu ponyo sutezwa kimya po à l'époque mfumu kimbangu ya mfumu kimbangu incarnation n'est pas ezali makile ko kikotanga bongo te makile sotanga kuna ya zorobani donc ne makile tanga ça que corps mfumu kimbangu na Congo ezala kati donc non seulement la kamba mais la Congo pesa na place monter ça wana ya mancho kamien ya mancho kamio na ko ko kota la mancho kamio na te possible ke bisa okutu pe ke bala mangunza na nzete na ye mangunza na tungo na kiklete mais ozo kota ka. Merci ingénieur donc et l'autre ngate lo ba batu biso ba bengi biso ba biso lobi bokenda ke pa mama ngunza mama Paulina ayebisa ka biso ke azana komba ko kombo la boy mais l'autre mona na Congo ba bazo kufa ba do sa ni parce que yena ba kombo na ye na ba nzete wana musana ngonini. Les comiques, mais ça, je pense qu'il faut beaucoup de bien. Parce que dans Yomo, on a pas dans Yomo, on a le rosé à la tête, mais on n'a pas passé dans le Congrès là. Donc force, dans les hommes qui est, on est sans force, il y a pas ça. Naza la force amkete ya liboso na mvanga ba mpontuleno. Ya mi bali naza mwana ba koko. Ya misa tunaza ngunza. Naza na kobanga te, pe naza na puissance za mkete. Na ande mutamolimo na sala ka o molimo elobi. Na sala ka o volonté molimo ndenge zo memela ngai na mi memela na kimusuni te. Ngaso ba pisa permission lokwa na te na sala ka te. Ndenge na lobi musala oyo. Eza ya ngunza moko te. Pona ngai musala la ngai ebanda. Fona kende ba bisiko mi bale batindi ngai. Shoki na ke bisika na mi bale to sali devoir oyo. Tango na sokene na mema biloasi na ngati bonga na okene na okema boko pamba. Tona na ti Congo. Na ti Congo RDC na kena na kena kao na nga na kena kombo na ngai. Tango toke ko sengela no sana ba kombo na ngati. So ba koko ba ebisa ke mwana na biso banda ko kombo na komboli. Kana kombo oyo kaka bona ko ba kombo ni kombo na o kimya ngwa mke kombo na nga kaka oyo. Ya mo kombo ela. Yo no ko ba. So kombo me passe dans Afrique sili. O mone ko sana. Mais makambo yo ngunza tuka batu misusu bazo komela rabiso balo bakiyo eza ba avancer na bino bosalaka bozo kosa batu tout ça là biso lingaka to ba te faire radio te. Donc tout ça na bio boy, tout ça na bino boy, il faut to zo ba réponse na ba question batu naka. C'est vrai que pas batu misusu pena ba mona mais ba ndimaka pena pouvoir wana te. Alors bon linga ba mona ngo na problème o ko mwaza nango. Ke bino pena ba ngunza ou telemi vous savez le roman aux assure au bique boyo kanaka alors aux assure que des marches au lobby beaucoup tana bokene bina mbanza ngungu esika na prison esika bakangaka fumukimbangu est-ce que go salema to lobby no kaka to mona soma ngunza a déplacer na été bokena binote so o tembonga transport wana o préparer na bokete to kutana na bangunza kuna dans la minute où on a biso o azana tembe donc il peut me zara ke luka moyen transport eza mangunza okenai donc pour mangunza ya bangate ngana za soda na bangate OK na za soda na bangate pona bande kuna ngako bundela milimo ya bande kuna biso makilo ezotanga makile ko deramari mingi te ezo deramari ya batu mundu ezo sa baninga na maba batu mundu lokwa ngaba bande kuna ngaba kongole ezo sala ngapasi na zolala te. Bah tu me souviens que ce lobby est-ce que tant on passe aux ezalaki na Congo na Angola tant guerre ezalaka ba série guerre les kaka na batu ba kufa ba tambola likola ba misuna ba to ka ba masolo ba vivre en awa est-ce que ba ngunza pe ba na part ya eloko ba salaka pour kimiko ta lebe ko ta Angola yo za moko ya awa te bi que malgré ba série wana ozala ndo ozala lelote mais bato ba zalaka vambino est-ce que ba salaka démarche ma boy de kimiko ta likamwe za tangu nango likamwe mweza na tangu nango guerre ya Angola na guerre ya RDC to ko kanisa yango te po guerre ya Angola ezalaki nini eza ba za ko bundela ba bien te mais ko mie o ya Congo ba zo bundela ba bien ya mibale guerre ya Congo ba nani ba traidor ba lekebele
que par rapport guerre ya Angola ndenge za yango boni président na biso nani président na biso José Eduardo alonga ki pona nini pona sintu ne pena ba traidor bazaki mkiye mais sikoyo ba traidor nde baleke bele na sintu ya président Tshisekedi yango zo mona ke lelo Congo et comité na niveau oyo et puis président na biso Edouard amayele ya za na ngo président Tshisekedi azaki na moté po président na biso azaki na mayele ya ebele azaki na mayele ya ebele pe azaki na stratégie ya kobundana banguna mayele au président Edouard azaki na ngo président Félix liboso ya na banguna na azana moté pona nini ena no président na biso bana confier n'importe mututé na vie mbuta soko lingo longa ko confier mututé po mutu yo so confier na ye wana premier traidor a trahiri mutu aliboso na ko trahiri po jamais mutu o ayebi yote a trahiri yote nde baloba ke maye di mapamba te source faut ça nini source faut ezala source faut ezala siko yesu kwa zalaka mayele na ba source yango na onsenga na président na biso Tshisekedi abena emela milemvu azwa nanu azonga ndenga zalaki mayele o azaki nango o babengi ndwenga o azaki nango ne bande azongisa nanu ndwenga wana pona ndwenga epai mutu ayeba mamena malamu epai mutu ayeba ka fiti na mutu aza fiti te ala mayele do ba plan so ya zo sala pona ko bundela peuple congolais ana na mayele na sentir na ye po ba so trahir so ya lobi to ba ko côté la boui ba trahir ke bokeba bango ba zo bongisa ba ya côté boui. Mais ce qu'on a gagné, on a expliqué, on a bien toujours président Félix Fazonga place à Bandaka na Bandeli. Donc première année na ye autant on a eu pouvoir analyser bonsoir la place à Zalaka, ils ont place à Zalaka. Mais aux autres bon la moins likolo to comprendre des places ni au Zalaka ou à Zarasuté. Place au Zalaki, tina ola babongo ye moko ayebi, esika azali. Ayebi place ni ya Zalaki place ngana za ya kotambola na sincérité pena ko yokela bakoko. Koyoka yene sina loba na leka émission na loba déjà yena ndenga za entourage ne fois azala na bangunza entourage ne fois za na bato ya baba na bakoko balobelaka bazala ba conseiller na ye mais lelo o akoma pina ba conseiller bato baza pembeni ya zo mona ba conseiller mala munzoka ba traître bazo teka he le problème c'est ngwana atika o se confier na bato so ndenga za kipo première année na ye mandat na ye azala confiance n'importe mutute. Mais tout le monde va fumu bakenda ka bakutana na président Félix ba pesier ba biloko ndeza ma symbole ba pesier ba kan ba pesier mo ba makasu ba nini nyonso na basala ki oza sur nyonso ba koki ko sala yo mais so ba sali yango pesi mkongo defiance la bakoko ba pesa mkongo. Mais à sa président de la République face à partout oza na ba fumu face na ba sango face na ba sango kasi yango na pesa yango moni pe ba sango ba so bebisi bana ba bebisi Congo bana ba bebisi Congo. Koko cha kutu komala batwala tipo batana bape angakande balanda bebisi Congo Église catholique balanda bebisi Congo ba mindelete kasi basango zana na mindelete bebisi Congo na nini ba bebisi Congo na nini est-ce que mona déjà sango mona ki cardinal Mosengo akomi président de la République bazolo ba kezo ya ke représenter la République te sa mundela za mayele ya utiliser ka yo mutu mwindu donc mundela obata manasima basango obata manasima mutu mwindu yo mutu mwindu zo ko teka ndeko de azo peso mayele ya mabe sala muninga bo zo nsabo wale za mayele ya mabe. Mais on peut n'angola basango bazalit ba midele bi bazali ba portugais bazana sima ya basango pourquoi Angola eza moi kimia par rapport ya Congo so eza kimia kasi na lobisi congolais na Angola ebange Congo eza mboka moko elima ba osambela mais ça pe mboka moko sana makama mabe makasi oyebi yango esali kama obomba te eza makama mabe makasi koleka awa lelo makamso to koma vivre na Angola ba mayele msubiso ba Angola to koma na yango tozwe uta kuna na Congo uta awa te neti ngai ndenge na zabo tangu ngai maungunza na sakike na sobota ngaba no bomba mwana te wana kutu na komena kingunza te so na boti na bomba mwana te na uchika na mwana bongo yomto koyeba biso to bota mibongo okoli na yo ndengwana makambo ba yiba mwana mutu esati makambo na se uta ba ngambo wana Congolais azana mayele ya mabe siko mayele wana ya mabe ba tika ko pratiquer yango ezoko préjudicar kaka yemo ko peka ka Congolais. OK des autres dérangés quand ngabdo moyen Congo et avancer exact nzoka Congo ndenge zana Congo esamboka olela to yebiamo bongo bazuparuande wana basolinga ba invadira mpona richesse ya makasi eza makasi siko Congolais fungula mutema problème na ngaba ndeko na Congolais ba fungula de mitema chiba zo sam bebe pasteur to fungula église banani to sambela na bosolo po Congolais ko sala zo sambela bandeko na Congolais milemvu Congolais za akoki ko sambela ye minzamba zibona ka nzambe ba koko ba ko lobela ka ye mais na suka na aventure zangate. OK
Merci hein na olinga pena le to yaki nde to lebiza un message auto yo pesa na olinga opesa no message na ba peuple congolais nyonso attitude ni ba roza na on attend oyo est-ce que tout le monde ba ndeko busu ba olela ba to bibo olela la pa caractère faut tele ba osima mandoki bo punda ba olela trop attitude nini o pauvre ya Congo wa roza na on a mis peuple congolais roza na on a ita oyo ya guerre matondo mingi na lingi na loba bo o ezantangu moko esengeli ke pauvre congolais pauvre angolano pauvre Congo RDC format tolata na mususi totele manana mabondeli na kosenga na tolata na basaki 3 jours tolata basaki 3 jours tolata to pakola ba putulu to luka to lela tolati basaki 3 jours to pakola ba putulu na bangunza na donc tozo pona te onyo surtout ana social de bande ko biso ba congolais bazo kufa azala pasteur azala nani na minitio ekomi eza to wela milimo nde ya ba tolata basaki to pakola ba putulu to bombela ponyo surtout foto luka to senga bakoko ba pesa biso nzela siko ko senga tolata ba minduki ba bisusu batele balata ba minduki bakene ko bunda na kimsuto bitumba ya molimo pona bokoko peso to bito tele matoke ne ko bunda na bokoko tozana capacidade wana donc message au PC na peuple congolais wana donc pona kozatisi abeto osema faut lata basaki lokola batu ya badata wonda neto yebi tozoko bilela peuple congolais nyonso peuple congolais ata peuple angolais Congo RDC ba o bazana souci ya milimo ezokufa tokota makambango tokota mabonde. OK, parce que message hein pour le président de la République qui a Congo hein, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba révéler pa bakoko pour la guerre oyo il faut président azala be azong saboy na lingi bena touro ingénieur do Bernard Zoyo o pe sa message moko oyo za capter et que direct et pas ya président Fachi neto benga la Congo. Matondo mingi na presidente na biso da Republika du Congo RDC presidente Tshisekedi na pesi yo yenge kiaku message kala ngai mama Ngunza na lingi na pesa na presidente ezabo inde mama Ngunza lobi zongela attitude oyo to comportement no ozalaki na ngona anewa liboso oyaki na kiti ya kibokonzi koluka ko confier mutu nyonso tuté ko confier bato ozo confier na bato ozo confier banga ba traidor na yo na kati ya ba conseiller na yo ba traidor basali na lingi na loba kaka boye ko sangisa banzambe te nzambe soko osambela nzamba bakoko sambela ka nzamba bakoko ba kolongisa yo me na lobi kaka zalaka na kuidadu na sintu na yo zonga ndeko zalaki ko confier mutu te ata elili na yo zala na disconfiance na yango pona minitio yo oza susu na mutu te o azana ngambo na yo bango nyonso baza ba traidor yango message na zaki na. Merci beaucoup hein balobi biso Jemidor TV to sa pe par na biso hein na ita oyo République démocratique du Congo ezalango donc mutu na mutu yo pasteur kota mabondeli sambela yo nani sala boye ba musicien ba yimba banzembo toujours ya kimia hein pour la République démocratique du Congo biso pe Jemidor TV tozo continuer toujours hein tozo luka bangunza to luka basala nzambe na ndenge ba koleka awa ko défiler hein pour na roya opesa message pour na roya ko lobela oyo ezoleka na bongo na ndenge ya Congo hein to senga toujours kimia ezala message oyo mangunza Pauline Avuzi Soki aesi biso yangwana bakoko ba révéler par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza entouré na ba traître bazawana nde bazoteka ba plan nyonso et pas ya banguna yango bozomona lelo oyo izalaki Villa Goma enfin to monique M23 mutazana contrôle yango to sala bena ba émission to benga bandeko ba sur place na Goma to benga bango ba koyebisa biso comment est-ce que bazo vivre la minute oyo. Est-ce que image tout monde qui wana na stade izalaki penza boye pena na ville et puis ba obligé ki batu ba kenende to yo kato ezalaki ndenge nini to sala ba émission nyonso to lobela to yoka ki pe lisusu Vital Kamerhe yem président Assemblée nationale annonçaki que ba rebelle ba commis déjà na frontière ya Bukavu donc kali mboka moko ba kota Bukavu to yebite to kende wapi to suka wapi. Donc merci hein na bino batu bolanda biso sa confiance na Jemidor TV mangunza to ka ingénieur soye dernier mot na yo na batu nyonso balanda ko porter le monde na tiba sepelara na mateya na yo ba sepela ko yo ko message de repesa bango pesa ba salutation na. Matondo mingi ngai mama na bino mama Pauline na mfunzi ndenge na pesi kaka message to mema yango na mabondeli to kota ba prière 3 jours to la tabasaki ba ko annexer numéro mama Ngunza wana oya mona kota mabondeli to bengana to zala na
contact na téléphone na mabondeli wana tokoyoko bakoko bakoloba après 3 jours wana réponse na Gemidor TV na yeli ke kozonga nango lisusu eya kozwa réponse ya bakoko soki balobi nini mpona makambo yango ya guerre yango napesi bino nyonso tu papa mama mwana oyo alandaka mama Pauline Mvunzi na ndako na bino napesi bino yenge keno napesi mama nanga Paulette na Paris yenge kiako mwana ya bakoko kobangelo te bakoko bakolongisa yo papa nanga François Kani na français napesi yo yenge kiako papa tango nyonso bakoko bazaka kati na yo bakolongisa yo pe napesi mbuta nanga na David na France yenge kiaku napesi bana na ngai Stéphanie Rite papa Gedeon yenge keno na kati na Kilongo mama papa mwana yenge keno matombe. Merci beaucoup hein, balobi grand plaisir et pour nous de savoir que vous étiez là très nombreux de vos téléphones, vos ordinateurs hein pour nous Rolanda Bisso. Lui Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres Bisso awa. Netolo toujours à l'église au milieu du village biso za la kakate ya bangunza to za la kakate ya batanini biso za na pona batunyoso aux prophètes aux évangélistes aux ana le mot sa message on sa prière pour la nation pour mes été contacter biso to roya na biso hein to barandeni to sala merci na yo hein balobi merci na yo maman Hortense hein maman Hortense na kikolo mokonza banete hein balobi maman Hortense en tout cas so sa lunette ya ninyoso ya fier ya fête ya nini ya moi Kendega na kikolo une pas maman Hortense hein maman Hortense mokonza manette na kikolo yebe na mtazawa na vainza masolo tu ya manette na kikolo so somba lunette na kikolo fulu ko tu na maman Hortense hein en tout cas so moni bongo beni loketo bale beni loketo kala mite to kota kikolo kuna to ke omona maman Hortense ndenge ni kopeleka na kuna biso Gemidor to za be promotion maman Hortense besogi aromona ke to kitabena na caméra to zone kopesa na kikolo ingénieur bazawana to ya et osa kitoko merci na bino bato bolanda ki biso hein balobi joyeux anniversaire à toi hein joyeux anniversaire à toi en tout cas plein de bonnes choses hein Philomène Julia hein balobi Gypsy le foot en tout cas joyeux anniversaire à toi apambole belé hein fêtant kitoko et osa la bongo biso kitoko merci na yo ingénieur Don Bernardo zaki bon derrière la caméra pour na osala musala oyo to yebina awa et pas maunza et c'est biso kitoko hein merci. L'équipe technique sur Gemidor TV, merci na boss de Yondinga, merci à Namabita parce que vous restez toujours connecté, branché sur Gemidor TV Balobi, il y a bien Zali. Bye bye.